Mais bon moto na biso na kisasa ezate. L'État incapable d'éduquer la population la voyoutisme, maintenant un civisme, tout ça, kozanga bon moto, tout ça, tambola kwa banyama na balabala. Lelo esengo ya komana na kisasa ezaka tombe sur landa kuna yo. Nde omoni ki oza na kisasa. Mais quand tu sors de la rue, quand tu sors sur le grand route, quand tu sors vers le marché, quand tu vas na ba place minene, ozomi tuna na zana fou. C'est comme si nous sommes des fous quand nous marchons ici. Oyoki elengi ya Congo. Tapelema. Mais bon moto na biso na kisasa ezate. L'État incapable d'éduquer la population la voyoutisme, maintenant un civisme, tout ça, kozanga bon moto, tout ça, tambola kwa banyama na balabala. Lelo esengo ya komana na kisasa ezaka tombe sur landa kuna yo. Nde omoni ki oza na kisasa. Mais quand tu sors de la rue, quand tu sors sur le grand route, quand tu sors vers le marché, quand tu vas na ba place minene, ozomi tuna na zana fou. C'est comme si nous sommes des fous quand nous marchons ici. Quand nous marchons ici, la ville est très sale et la responsabilité est partagée. L'État sa part de responsabilité parce qu'il est inefficace. Mais biso peuple, un civisme tout ça. Pourquoi ceux qui ont joué à vie, on a commis la poto na zo subate? Na biso abato. Pourquoi na zo suba la balabala te? Pourquoi na zo boaka mulangi na balabala te? Pourquoi na zo sa ngona l'État te kuna libana ta ngona bimi? Pourquoi na zo respecter feu rouge? Le long de tozotambola na code de la route na mboko. Ni tout que ça la volant droite. La majorité a mis tout qu'à 80% ou 90% voire même. Et ça la volant droit. Mais alors code de la route na biso zo ça biso totambola mi tout cas. Toza la code de la route au bassin pour la volant gauche. Totambola ndeni. Nous sommes comme des fous aujourd'hui. Bande konangai. Ba Congolais surtout bino batubozali na ngolu ya kozala pembeni ya président Fachi. Bosunga mboka pe bosunga pouvoir ya président Fachi. Parce que lobby makambo tango ko peser na muto Fachi bino bokozala déjà boshi bo changer position po bino to yebi bino bozala kana bino ba caméléon. Ndeli kambonga na zolo bana minito. Bande konangai. Na uti komona mukanda oyo DG a DGI a commis à lobby à partir de les 6 biso nyonso il faut to somba plaque ya sika to éviter ce qui a kala esala ki problème nini to éviter mais balobi kaka to changer ma plaque to somba ba plaque ya sika na éviter est-ce que ma plaque comme une expiration na délai expiration ou bien c'est comment en dehors ya wana. Est-ce que bozo koyeba que peuple na décembre kaka wa lobby? Il y a 2025. Botia ki biso pression. Bo bouleverser ma programme tozala ki nango parce que salaire na biso zaka minime. Bo sombi si biso mbongo ya contrôle technique urgemment. Oya zana mitu kami bale misatu, il était obligé ya kobimisa mbongo ya kosala contrôle technique ya mitu kazana ngo ou bien moko sali. Et puis ezala ke eloko lelo ok pe lobi ozwi nani yango te oko tika toute la journée kuna ozo zela contrôle technique yango il faut bationa donc dans l'entretemps ozo sala transport en commun azo perdre temps nae et il ne mangeait pas parce que kotambola te bouclage ezaki na balabala et humilité bolandisi biso permis de conduire oh mutu azana permis te akotambusa mutu kate. Ti awa ndenge na zolo baboy ba mususu nanu bazwi kutu ba permis ya bango te au moment basi ba futi mbongo. Maintenant na janvier boye lisusu na likambo ya plaque. Ata bino moko. Est-ce que peuple a combien benza libende? Toza pe bato. Est-ce que bozo mona ke acte wana bozo sala bozo sunga président Fachi ou bien bozo sunga ou bien bolingi peuple? Ata bino moko. Maman José yonde mtozolo bango oui ngai nde nazolo bango parce que naza patriote. Petozali aux côtés du peuple. Nous sommes venus à pouvoir au biso batoy de pestolo ki toye le peuple d'abord. Ce n'est pas d'abord vous là
bawa bozozwa opportunité kozala pembeni na faci bo bandaka kosalaka biloko eyeli bino na mutu mbala moko soki bolali boloti bolobi plaque tokei plaque pa bolali boloti oh permis tokei permis oh ndenge ka bolingi na mitu na bino ekomi pe ya solo. Alors je me pose la question, avec tout respect que je vous dois, Excellence Monsieur Doudou Fwamba, ministre des Finances, pour que le DGI a comme la biso mukanda wana, c'est-à-dire il a fait un rapport à son ministre chef aux Ezalio, ministre des Finances. Et puis yo, pour que le président Fachi aya kondima makambwane sale maramboko yo, cela veut dire c'est un dossier que vous, le ministre des Finances, avez étudié dans le cabinet na yo, pour analyser les paramètres nyoso, pour analyser les moments, pour analyser tout. Je pense que le cabinet avait analysé tous les paramètres possibles. Na ba paramètres nyoso pour analyser ki bozanga ko analyser que nous les ressortissants du Kivu na minute oyo ezo sala biso boy. Parce que nous sommes obligés à venir en aide à nos frères qui sont d'abord au front. Ozu moi salaire no mukewana ozo partager ngo boyebite nene tozo nyokwa. Biso tozo ba millions té. Même ceux-là qui ont des millions de caméras, le bahati, et tout ça. Et comme ils sont déjà na souka makanisi, il faut kotinda ma famille et zali kune para biso. Misa les a kunate. Donc na paramètre na bino il fallait qu'on analyse wana pe boba kisango. Sikoyo ministre après qu'on analyse ba paramètre wana nyonso, c'est sûr que au déposer qui document yango ou bien tu as fait cette proposition na conseil des ministres. Ce qui ministre la finance a fait cette proposition le kolo wana. Bino nyonso ministre 56 bozo tala ye kaka. Ndenge alingi population dans moment où il y a janvier et somba plaque on dirait comme urgence. Tibo ndimi bo adopté et l'équipe na conseil des ministres koya bisa biso to somba plaque. Est-ce que vous pouvez au moins nous sensibiliser urgence et nini ezali na plaque? Vous avez parlé d'histoire sécuritaire. Oh, plaque histoire sécuritaire, oui. Sur le plan sécuritaire, on ne refuse pas. Mais tolingi to comprendre makambouana. Parce que awa naza sûr et certain que bon comme ko la liso sou fati problème. Parce que population ko digérer loko anate. La population ne va pas digérer cette histoire. Il y a ma plaque oyo. Décembre mobimba batouaze ko bima difficilement pour le bouclage, il y a permis de conduire. Nani contrôle technique. Bon il bon même biso na janvier pe na bouclage pour na plaque. Et moko bo sunga ka fachi ko. Bo sunga ka fachi, hein? Pourquoi bozolinga kaka kolukela kaeba makambo? Monsieur le directeur de cabinet, il y a chef de l'État Anthony Kinzo. S'il vous plaît, makambo mususu otali nanu avamo kene koloba yango, botali nanu bo jauger nanu tension à peuple. Bo jauger nanu situation ezali ko le kalambo. Ata bino moko pourquoi bozali ko nyoko la fachi boy? Ngai vraiment na komi jaloux ya komona ndenge nini batu bozali pembe na fachi bozo sunga fachi te. Bozo ninga ka kolukela ka ba problème na population. Bomoni makamba plaque oyo. Barnabé Mwakadi biloko lukeli biso na Congo yo. Barnabé Mwakadi biloko na yo a plaque oyo ye na ngwawa. Omoni eloko ko bimiso na DGI yango yo ye plaque. Doudou Fwamba bozonga bo réfléchir eloko wana bo pesa fachi ba proposition oye ko secouer le social du peuple été. Oye ko secouer le sous peuple été. On en a marre, batu baza stressé. Ceux qui boza na fournisseur na bino plaque so ka uti wapi. Ceux qui eza ndenge nini boye kaka plaque. Plaque ezala kana date ya expiration et comme un passeport. Et comme na date d'expiration. Nous allons encore acheter ça. Oh tozangore ba mituka to somba ka yango. Non. Quand même bo exagérer te. Population tozama bendete tozabatu. Social d'abord de Renava est comme un problème sérieux. Pour venir, n'a pas besoin de kangisa deux bouts de moins. Ça facilité.
bolingi lisusu bo toucher kaka na panier de la ménagère ya famille oza na motuka moko mibale il faut to somba lisusu ba plaque ata bino moko o to sombi contrôle technique ekoki te o to sombi permis de conduire ekoki te bolingi boya kobakisa lisusu non. Barnabé Mwakadi, pasteur, avec tout respect que je vous dois, cette fois-ci vous n'allez pas échapper na départ na yo ata yo pe Doudou Fomba. Ça ce n'est pas proposition malamu bolinga ki vous proposer fachi na moment oyo bolinga bozela ata février te ata mars te kaka janvier février janvier décembre non bozala nanu na mutema maona peuple oyo epesaka bino chance bozala pembe na fachi bozala tana mawana peuple oyo ndenge sie souffrir niveau moko tu ne peux pas avoir l'idée. Donc bokolala kabo bo créer biloko pe komi réalité ndenge bolingi bino nyonso ba 100 jours to yebi bino muke ne bozana bolingo fachi bozolinga kaka lisusu batu basili kalisusu na moni déjà ba lettre ba société civile bandi ko tambola na moni ba réunion société civile bandi déjà ba makambo bandi ko circuler. Ah non, c'est quoi cette histoire vraiment? Barnabé Mwakadi, DG, excellence, excellence Barnabé Mwakadi. Papa, retirez biloko na yo. Retirez biloko na yo. Zalata na mwama uamuke ya peuple congolais zo souffrir. Soki ezali likambo mobilisation à recette na ba plaquete na moment oyo. S'il y a un problème de sécurité na kati ya makambo plaque, oui c'est vrai, il y a moyen de le faire sans qu'on touche les sous-sous social et à peuple. Peuple zo souffrir janvier zalaka janvier en piaka. Ceux qui battent bakoko bimali sous te parce que bazali en ordre na plaque. Oh mon Dieu, merci pour 2026. Merci pour 2026. Nalingila ibisabino nanu, tome kana nkozonga na mwanzela. Likambu ya plaque d'immatriculation, nouvelle plaque d'immatriculation. Namoni lettre ya DGI. Batobele bakoma ki paniqué na week-end depuis vendredi. Bazaro komela biso sango. Le gouvernement a changé ma plaque d'immatriculation. Alors déjà toza na ba plaque. La majorité a mis tout kana Congo, toza déjà na ba plaque. Mais le gouvernement congolais a changé biso ba plaque. Sango balobi na biso à partir le 6 janvier, ce toza langote tokotambolate. Sango, est-ce qu'information est fausse ou est vraie? Sango, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette information? Je vous avais répondu, Bozela, je ferai une mise au point. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, la vérité au Sengeli Boyeba, à ce qui concerne la lettre à DGI ou la lettre à ministre à Finances Doudou Fomba que vous avez vu sur le réseau. Ce qu'il faut retenir après ma recherche. Motuka nyonso po tambola na mboka, il faut la plaque d'immatriculation. Ezali identité à Motuka. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas de plaque d'immatriculation à Mituka. Les véhicules qui roulent sont plaques d'immatriculation. Donc si le pays existe, le gouvernement est responsable, eh bien, chaque véhicule, il faut avoir une identité. Et identité à véhicule, il y a des plaques d'immatriculation. L'État a droit. Il y a qu'à mettre à disposition, il y a peuple, ma plaque pour que va se servir. Mais, à mon avis, DGI a sali lettre avec beaucoup de précipitation. Communiquer au Bomoni, après vérification, ne concerne que Etali Kaka, Bato Bazara Mituka et Yasikao ezangi plaque d'immatriculation. Yo zara motuka na yo ezalaka na plaque communiqué oyo et concerné yo te.
les informations à ma possession. Communiqué au DGI. Nyonso bomoni na mikanda et concerné kaka mituka oyo ya sika eza en circulation mais zangi ba plaque mituko ezali kokota. L'État a décidé ce qui est vrai, ba plaque ezalaka lisusu te. Ndenge toza boye bato babandaki kosala ba plaque. L'État kati contrat na bango. Sango lobi bakati contrat, oui monsieur, bakati contrat na bango. Ba plaque bimaka lisusu te. Voilà pourquoi l'État congolais a sali appel d'offres. Société mosusu nde a gagné marché. Pendant que banda kosala ba plaque. Bon, constater que to sali tamulaï peut-être 6 mois, 8 mois, je sais pas. Ba plaque ezalaki te. Ba plaque muso ezala Kinshasa, ba plaque euti province. Gouvernement pour na katolika mona lokola tozana ba plaque te na minito ba plaque ezate. Le gouvernement a sali appel d'offres. Eza na société moko nde a gagné marché wana. Société wana nde a kosala ba plaque. Mais ensemble na gouvernement bayokani pour que ba plaque ya sika et que c'est na ba plaque ya kala na ba plaque ya sika baza ko tia ngona ba kieur na kati baza ko sécuriser yango, c'est-à-dire soko sali accident neto zala mutu ke kufi et tout mutu ekimi criminel a utilisé mutuka il suffit ba flasher ndenge zala na mikili ya poto ba flasher na plaque wana identité ya moto oyo azali responsable ya plaque et komonana et qu'on permettre na ba service ya l'État bako akolandela moto po bayeba esika likambo ezali. C'est sécurisé na mboka mondele za rande bongo. Donc l'État congolais andimi kocha plaque. Mais plaque wana ekokota nano na mosala te parce qu'il y a une procédure. Validation nango, validation et décret. Il y a spécification de nouvelles plaques d'immatriculation et Kosalama. Yo Tshisekedi, farceur, escroc, frappeur, bapesi au pouvoir ya ofele na 2019, après oibi pouvoir ya Katumbi na 2023. Tala ndenge obimeli biso mboka na biso Kongo yo Chilombo, okosa nini lisusu lobi na Congrès? Po nyonso olingaki osala yango deja ezosimba te. Année passée, on a 38 000 km à route asphaltée. Pour l'année 2025, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de route de desserte agricole. La qui s'habille soit à 200 km. Qui sait que de la qui viso mapa manyoke, la qui s'habille soit à lipa yangokas. Olaka ki biso kimia na este, wapi kimia yango. Olaka ki biso koya kovanda na este. Oza wapi kasi tomona yote yaka osilisa bitumba nayo. Mobutu akoma kiti na Kamanyola, yo peke nde na Kamanyola osilisa bitumba nayo kuna na Kamanyola. Olakaki okoyako osilisa bitumba na este yaka kasi osilisa yango yozozela yo. Tshisekedi obeteka mboka na Washington et puis na retour na professeur Mbata memeli oka baluba na aéroport. Baluba na bakasa ekande ba memeli na aéroport. Kende na kosala république na ona kabe ya Kamwanga. Tshisekedi président tribal et puis de l'olinga makambo bakasa ye baluba yo lingi. Tshisekedi ogendo luka kimia lokuta na ngole simbite. Oke na doe simbite. Na Washington ke lokate siko lingi nini vraiment na mbogo. Siko lio tia kimia na est okome bombarder biso do to kufa yo tigala. Ozobwa ke la biso ba bombe bo mabiso ba civil ya pamba. Au boy dialogue inclusif, au changer pe constitution te okoka pe bitumba te. Po wana o modi. Olakela ma Oyoki elenge ya Congo.